Bandeko napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deli na isu kosala video oyo pona ko partager makambo oyo emati ngai na partager lelo na bandeko nyonso obolandaka nga na Deli TV. Bandeko na ko partager makambo oyo etali makambo vraiment ya mboka na biso. Yango na ko partager makambo po ete makambo mboka na biso bandeko ata so tolobi tokoloba te en tout cas tokoka te toyaka kaka tolobaka. Ata soki tomoni ke makambo toyaka tolobaka. Ata so biso moto bitoko tonte nzamba kotsa biso makambo oyo kaka. Po mamba pays eza makambo fo to s'occuper nango koleka makambo nyonso na mokili oyo. Peza masekite. Saint-Esprit azana biso nkolo azana biso Zamba mpuntulendo nzamba bakoko na biso za na nga na video o nazo partager na bana na papa bayoka ba comprendre oyo lingi bango ba comprendre na telemeli o nyonso eza yo te na video o eza na nguya soki mokete na komba tata mwana pe mon santu nde na bonde bongo amen. Bandeko na video oyo nazo partager makambo ya oyo eza na actualité na mboka na biso makambo ya accord oyo esalami entre Congo na Rwanda. Accord wana esalami ndenge to ezoloba mela ndenge bato tozoloba loba pona makambo ya accord oyo. Yango wana nga pe mama Deli na bifu na loba quelque chose. Na ekoloba pe na ye kotiela bino video oyo epesaki déjà prophétie oyo. Eza na prophète moko aza togolais na Togo apesaki prophétie ya makambo oyo 2 ans passé. Makambo ya accord oyo ya Rwanda dotolo bana mukuse papo ya prophétie wana apesaki prophétie ke Tshisekedi na Donald Trump bakosangana Donald Trump akokota makambo ya Congo apesaki déjà prophétie wana. Donc accord oyo Donald Trump a salisi au Rwanda na RDC donc eza donc prophétie wana elobelaki yango déjà. Nazotiela bino yango. Avant na tiela bino yango na okena ko expliquer moi muke ba Congolais to fungwama na ndenge vraiment to fungwama na ndenge bien. Po monguna aza contre makambo nyonso o nzamba ngasa na mboka na biso Congo. Aza contre makambo nzamba ngasa na mboka na biso Congo. Naisaka bino Kabila ayaka na kiti ya bokonzi ya Congo nzamba permetaki Kabila pona tozonga na conscience ya bomoto. Yango permetaki Kabila aya wana. Donc Kabila ayaki na biti pona ko détruire Congo, ko boma ba Congolais, ko kaba Congo, ko pesa Congo na bazwa Congo. Po ye moko déjà azaki Congolais te. Donc ipona bango bazwa na bango Congo wana. Nde yango ayaki na nzambe pa permetaki ondeka bana Israël na Bible. Tango nyusu bando pesa nzambe mkongo nzambe bandaki ko livrer bango na maboka mungu bango na maboka banguna. Zomona. Donc ezalaki façon oyo nzamba tiaki po pasi pende kota na Congo makamni tozwite na Congo bakulu na epai makambo kolongola ba nyonso tozwi na Congo ba pasi kutu ya kolia bato kutu ba vivre kana bana balia asu na tongo te fois lia mbala mona midi pour bizarre c'est bizarre. Pauvre makasi pays où ils ont la richesse belé mais ekomiti pays où ils ont avant dernier pays pauvre dans le monde entier nzamba memaki biso na niveau wana poto soso la tozo mayele to revendiquer to ba non o makamni to okena ngoto lukelongi ya nzambe na Congo na biso pe esala maki modèle wana pe to lukelongi ya nzambe na Congo na biso to luki soki bato musu ba lukelongi ya nzambe te biso to lukaki longi ya nzambe pona mboka na biso pe nzambe azomema biso lolenge o ye moko alingi amemela biso. Naisaki bino na Congo wana monguna ko renye lisusu te. Eza soki ba pasi mikakatano na Congo wana ezaka nzambe mutaosala ngo po lamusa biso po telemisa biso. Et puis nzamba bande ko luka bato baza capable ko telema ko bondela kolela na ye po na Congo pe azwi bango. Na kote la bino prophétie wana na kote la bino ka ana video oyo pe ba video msu na osala pe lisusu na kolobelaka makambo ya accord oyo poto comprendre. Donc pona banda nanu
likambo ya accord oyo ya likambo ya Donald Trump na Tshisekedi ezali contrat na bango ya Donald Trump na Tshisekedi contrat na bango ngamba liboso na yokaki likambo ya contrat oyo na yokaki on na minoka ba journaliste oyo bato akabila po soki bato ba journaliste belé baza ba kabila sa lisaki ba journaliste et bit na yesiko po bango babanda koloba makambo contre Tshisekedi contre pays makambo ebele po biso toli na Tshisekedi tolinga bango nde babimiseli biso nanga wana ozomona donc yangwana soko ozolanda bango le na landaki bango mbala liboso na yokaki na minoko na bango journaliste na bango moko ya mwasi alobi bofongola misu bakongole tofongola misu po Tshisekedi alingaka ba richesse à Congo na Trump donc ngaka ba richesse à Congo na ba américain po atikana na kiti ya bokonzi ya Congo olie kutu baloba ke Tshisekedi alingaka ba richesse à Congo pona guerre esila na Congo pona kimia ya Congo bango balobi ke Tshisekedi alingaka ba richesse à Congo na pa Trump po atikana na kiti ya bokonzi ya Congo ngana yoki boba oseka babi Trump pa boyi na ye azoseka ke Trump pa boyi na ye yo alingi na ye te boye nga kutu na loba ngabi afala kenda ta pa Poutine ke pa Trump boye ndenge nini eleki nango nde tokomo yoka na ba journaliste wana Tshisekedi ake pa Trump kuna ngaka bele richesse na ya Congo pona a garder na kiti ya bokonzi wana Congo okay toyeko mona ekomi makambo ya accord bango bazalaki kake ekosalama te boye bazalaki kaka contre bato ya kabila bazalaki contre accord oyo bazalaki contre yango toyeko yoka na basemene uti oleka awa nani azobela Kagame akufi akufi bato mayele bayebisi biso babie azobela na ete wana nyonso wana asali bongo po azokima accord azokima kosigner accord wana na États-Unis abande kokima mpo ebiki eza na désavantage ya Rwanda ayebaki ke eza na désavantage ya Rwanda bandeko na nga yango moni ke ye babimiselaki biso azobela boye eza ye moko moto abimisaki ona bamedia wana mpo bato balobaki nini mpona bakor wana bato mayele mpe batimbelaki ye lere amoni na États-Unis kuna Donald Trump ake abeti nani Ira mpona ndenge bakende kotake Israel kuna abeti Ira kuna alobi na Ira ke ke baza soki na baminduki moko kuna boyeboye babombe mo bana kuna ake atake yango seke nga nde na comprendre nga bia yango mwana mobali oyo atali abi Donald Trump azosakana te ye ndenge akoti makambo oyo na mokili oyo so eza na moto azosakana te parmi bato ya puissance wana eza Donald Trump ye nde azosakana te so eza na moto azosakana te do tozwi Poutine tozwi na Donald Trump so Donald Trump kutu ondeye kutu ye kutu aza kutu plus ke Poutine po ye soki alobi Poutine aobaka na kobeta aobetaka bandeko ne aobetaka bandeko ne nana abimi libanda te ozomona na abimi libanda te ma kobima libanda kobeta aobeta ntina biso na bafrançais a mais toloba na makambo eza présent nde ye siko amoni abi ndenge Donald Trump abeti kuna na Irak kuna c'est possible makambo oyo azosenga nga nasala so nasali yango te aosekisa ngai te yango bomoni azali na choix te ifa ke na accord wana ok accord esalami le 27 accord esalami nga mama Deline azalaki kaka kosekaseka kobina accord esalami affaire bandeko na biso batiki kokufa non nayebisi bino bandeko eza na pasi ya komona bavideo oyo bazobeta bacongolais bazoviole bana mikie eza na pasi bazokata bato na machete pasi wana na mitema wana bandeko na nga non so eza mpenza ke mpo na richesse na biso en tout cas pays moko boye bazwa ata mwa ndambo
po ke biso totikala na kimia babetaka biso su te baimiliaka biso su te baviolaka bamama bakoko babebe te mpo na richesse na biso topesa ta ndambu na ndenge ya bien mpo na koluka mpe kimia na biso nga mama Deline naza d'accord nango mpo na kolinga te ke na ndako na nga naza na bomengo ebele ebana na nga betaka bango nga nalalaka kaka na bambongo wana ne azokoutilize mbongo na nga te mpo na kimia ya bana na nga non funa utilize bozwi na nga mpo na sécurité ya bana na nga isagi nafutaka bagarde moko ya makasi bayaka kokengelaka lupango na nga naofuta mpo na mbongo na nga osomona doki bamakambo mosusu tolobela yon bandeko boemaka bavideo boemaka bavideo nzambe azala na biso naotela bino video yango le toyei kokóma le 28 wana le 27 nga nazobina na sepeli accord le 28 na bandi koyoka bato mama Deline Tshisekedi akabi mpenza mboka Tshisekedi akabi ba richesse na biso wi ezoloba mabo akabi ba richesse na biso na Trump akabi ngabi nakoti na TikTok kaka mutu nyonso Tshisekedi akabi bwebwe Tshisekedi kabi nzambe na se ngam naza na ere to ndeni ngabi se ngam naza na ere no comprendre mambo eleka te to ndeni nzambe na nga nabi seigneur ngako bandeko na nga na isa nzambe nga banzambe so likambo na osala na erreur na nzela te kotika nga te na erreur zongisa nga na nzela mpo naza mutu nakokenda makambo mosusu na sentiment mais soki eza ya yo te papa kotika nga tamolai na erreur wana te nandi kotokota ba TikTok kaka Tshisekedi akabimboka ngabi nzambe na nga se ngam na nere etondeni nakokota na video moko wana nakotiango na deuxième video na osala ne video wana ndi mutu akokitanga mutema epi fongolaki mayele na nga na comprendre naza kobunga te Tshisekedi ateki mboka te nakomoyebisa bato na bato tozala na bango mama Deline ozomona te makambo ngo oyo olobaki kasi te barwandais bapesi bango accès ya Congo ifo bakota na Congo nde balingi ifo bazonga fo boyeboye nga biso iso mpona wana nga nalotaki yango me bomitungisama te bakozonga na kidong bakobenga na bango te mpo bakobunda na bawazalendo bango babomi babomi bango na banzoto me milimo na bango babomi yango te milimo ba wazalendo wana eza très puissant ebenga na bango na mboka to mitungisama te mpona wana ok nde après nayaki kolanda video moko oyo na comprendre mambo ebele na otela bino na deuxième video oyo eza première video oyo na otela bino nano prophétie oyo elobamaki déjà bandeko tofongola matoi bien toyoka prophétie o elobamaki 2 ans avant tokoma lelo. Tu me dis, il y a une élection député là qui vient. Comment on appelle les élections des députés là? Législatives. Est-ce que ça vient? Ici ou bien chez là-bas. L'Assemblée nationale là, il y aura quelque chose qui va arriver. Ce groupe là va partir. Le Seigneur dit de vous dire qu'il va susciter et un député feront sa volonté. Parce que ceux qui sont là sont en train de combattre les intérêts de Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi je vois le président Donald Trump au Congo. C'est pour lui qu'il va venir au Congo. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? L'Esprit de l'Éternel me dit, j'ai choisi Trump. Écoutez la prophétie. Rien n'empêchera le président Trump de faire aussi un second mandat. Écoutez-moi bien. Les gens vont le combattre dans le monde entier. Et l'Église s'élèvera en sa faveur. Et par les prières de l'Église, parce que Dieu n'a pas fini avec Trump. Ce qu'il a commencé, il doit l'achever. Il faut qu'il ne quitte les États-Unis d'Amérique. Vous savez ce qu'il va faire? Vous savez ce qui va se passer? Je vais vous révéler. Dieu va l'utiliser pour être un instrument de cette gloire.
Il y a des choses qu'il va traiter avec le président. C'est les choses de Dieu. Il va s'intéresser au pays. Dieu veut faire quelque chose d'étonnant. Il sera l'instrument de la nouvelle législature. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? L'Esprit de l'Éternel me dit qu'il va donner le second mandat à Sekedi. Rien ne l'arrêtera. Aucun opposant. Le pays sera calme en son temps. Il n'y aura pas de danger. La paix sera dans le pays. La bénédiction sera dans le pays. Beaucoup de Congolais à l'extérieur vont reconnaître. Dieu dit, je bénirai le Congo. Je ne l'ai pas encore béni. Je veux bénir le Congo. Je vais élever le Congo. Je vais le mettre au sommet du globe. Dieu dit, mon serviteur Trump sera un instrument pour ce que je veux faire. Je ne l'amène pas en l'air. Je lui ai donné un rêve. Je lui ai montré le Congo. Il a vu le Congo en rêve. Il ne vient pas au Congo en l'air. Je suis passé par mes serviteurs les prophètes. Je lui ai annoncé qu'il y a un pays en Afrique où je veux faire quelque chose. C'est pour ça qu'il vient. C'est moi l'Éternel qui le mandate. Je vois une société Donald Trump au Congo, c'est pas ce que Dieu dit de lui dire. L'Assemblée nationale m'appartient. Je suis le lion de Juda. Je marche déjà, j'ai déjà occupé les 3/4 du Congo. Je marche maintenant vers le sud. Je veux remplir le pays. Je veux remplir le pays. Les députés qui sont là, j'ai vu leur combat contre les serviteurs. Je suis descendu afin de les raser. Amen. Bozo yoka. Ce n'est pas. Vous comprenez de quoi je parle? Je ne parle pas du Congo, Zaïre, Congo, comment on dit ça, Brazza. Je vois un Congo. Ce que tu dis, c'est vrai à 100%. Parce que le Congo est en train de prendre tous les pays de l'Afrique centrale pour mettre Dieu au-dessus des pays. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Maman, écoutez-moi. Ce qui va arriver, ça va être étonnant. Dieu veut choisir des députés chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens parmi les Congolais qui sont des cadres. Le Seigneur a vu leur cœur. Il a entendu leur prière. Dieu m'envoie leur dire. Bientôt, il va former un gouvernement avec des députés chrétiens. Les décisions ne seront plus signées par Satan, mais c'est les chrétiens qui vont décider. Il y a beaucoup de cadres en Europe que Dieu veut ramener au pays. Écoutez-moi maintenant. Vous voyez, entre-temps, les Ghanéens étaient à l'extérieur. Ils travaillaient à l'extérieur. Très bientôt, vous allez voir très rarement les Congolais dans d'autres pays. Parce que le pays produira tout. Cite le football congolais. Je le rendrai puissant. Je vois les footballeurs congolais nouvelle génération qui vont sortir la tête de nulle part. Ils vont se retrouver en Coupe du Monde. Ils vont aller en quart de finale. L'Esprit de l'Éternel dit de vous dire, mes regards sont portés sur la nation congolaise. Je vais faire quelque chose d'inouï et de spectaculaire. My God. Il dit de vous dire, le port du Congo sera une richesse. Le port du Congo sera une richesse. Voilà. Bandeko boyoki. Ha. Eza te ko mama Deline mutamonaki yango e. Oh mama Deline mutu. Non. Toyoki awa. Prophétie epesamaki déjà avant makambo oyo ya bakor oyo. Prophétie ose epesamelaki.
sikoyo yo ndeko ozolanda nga kolanda te bakabila bapesi bapaka bambongo na bareseau sociaux bapesi bato batiktoker bapesi bato ebele bazoloba mpo balandi bato nde baoloba mpo le bazwi koexplike yango bandeko na nga bato mabe baza na maloba kitoko na minoko na bango bible elobi yango le balobaka bazoluka mpo batravaille yango baluki baagrima makasi ya kolakisa ke Tshisekedi accord oyo ake kosala eza faux eza na désavant eza bozela pardon yo mamami nango bozela na kanga bozomona bandeko na nga doki toloba na biso teke ndenge eza wana Tshisekedi asali boye tolandi prophétie bino badeline tv bolanda ngai bomoni yango ndenge prophétie se epesamaki deja se epesamaki moto apesi yango mpe eza congolais te eza togolais aza moto atogo na togo kuna epesamaki na togo kuna 2 ans avant donc makambo ya Donald Trump oyo nanga mama Deline abaki faki ne pas Poutine pas nyake pas Donald Trump mais ok na plan ya nzambe ezalaki Donald Trump nde ezalaki nde ye lere asali abandi yango nao na bakor oyo totala ndenge kokendela soki babike Donald Trump akozwa barichesse ebele na Congo seke ezali ke barichesse na biso oyo ekendaka na Chine po Kabila asinyaka ba contrat na ba chinois ese ba congolais toyebaki yango te tomonaka ba chinois bakoti ebele na Congo bakomi koteka na mikate na balabala mikate oyo bamama bazalaki koteka zobokola bana otangisela bana classe bango bakomi koteka na yango ba chinois bakoti ebele donc richesse na biso yango ematisi Chine kuna yango ematisi Rwanda kuna yango ezomatisa bamboka mosusu me na Congo tozokitaka na se des derniers eza avant dernier pays pauvre na monde entier Congo mais pourtant yango nde moto eza na richesse ebele de pasi na pasi richesse ya Congo bato babénéficia nango ezaka bapoliticien wana bango nde babénéficia nango na Rwanda na bachinois bango nde po Kabila asinya contrat na bachinois yango moni bachinois bakota ebele na Congo na biso basombi basetiseli bakompagnie ebele oyebi na préféré kutuko eza nango baaméricain bakotonga na bango na Congo ke bachinois so mona américain basali bakompagnie na bango eke yo yibi to osali eloko moso bakokangiso na leta mais chinois oparveni kobeta congolais na mabele na ye moko oyebi question eza parmi ba vidéo oyo esalanga motema pasi elalisanga te matisanga tension eza ba vidéo awa bongo des fois namona wana ku bafilma o bafilma te na compagnie ya chinois congolais asali so mabe moko azobete eloko nini azobetela ye fimbo bandeki kofiakola mwana mobali wana nayebi te mwana mobali wana soki aza na bomo soki akufa te seki akoma muta maladi wana chinois moto asalaki bongo epuis baningani bakongole bakangi maboko bazotala baoloba nini olobi olongwe mosala to babeti oyo lisusu donc wana eza esclavagisme bachinois bakomisa biso baesclave na mboka na biso na préféré kutuko eza baaméricain mpo na nini mpo baaméricain soki bazwi yango seke balekani na porte moko na porte ouvert o mutu nyonso azomona mutu nyonso azoyeba ke baaméricain basigné contrat na biso bazoya kosala makambo awa bazoya boyeboye mpona baminero na biso boyeboye c'est ça na Chine kuna bavoiture électrique la majorité bavoiture électrique esalamaka na Chine baportable oyo barichesse oyo bamatière première nango ezowuta na Congo portable 80% baportable eza oyo biso tosalelaka na poto awa so otali yango wana ka made in Chine ozomona donc baportable oyo tosala biloko ebele oyo barichesse nango eza bamatière première nango eza na Congo esalamaka na Chine kuna Chine bazwila yango na Congo na biso
ba chinois ba iko sala ba compagnie bebe biso za ba bilanga na biso kuna ba koko na biso tika miko eleki awa ba oteka bilanga mo kuna bazo teka bilanga pa mika be héritage ya famille o ba chinois bazo somba ngo ba somba ngo na 80,000 eleki linga ba chinois ba ibisinga ba chinois ba te ba sombi kotwana nyonso basombi kotana nyonso siko yango ba na posa pe ya biso basomba pe bilanga na biso combien 80,000 babi basombi kotana nyonso ba chinois basombi mabela Congo bazo tonga na Congo ba compagnie ba chinois siko combien ba futa bato bango ba bénéficier na combien na préféré na nga ba américain na préféré ba américain so pour eza loko donc c'est ça. Pour ce que eza bongo, c'est que oyo siko ezo kende na Amérique wana ekolisa Congo ebongisa Congo. Oli ba Congolais totala to ba bon totala non encore ango pour babi ya paix. Nanya nga boya ki guerre wana esila. Nanya nga boya ki guerre wana ya est esila nani. Nazoka bato be bazolo bake ezaki nango guerre te ezaki nango guerre te ebela bato bakufi kuna. Ebela bato bakufi kuna. Do bino bolingai ka après la guerre faut ba déclarer que to déclarer guerre. Le roi Kagame a déclaré qu'il guerre té, si c'est qu'il a déclaré guerre té, donc il wana nyosu bato nyosu bakufi na bino bo content que zaki guerre té. Do boza na posa kimia té pour bande ko na bino bakufi kuna té, ba congolais to amité mamabe. To amité mamabe, au monde ko comprendre makambo, ba congolais balingaka souffrance. Pona nini, je crois que balongola beaucoup pour le quoi balongola biso mayele ya on to comprendre té. Ba yebisa bino ke bana Israël eza bino bolingi té. Bolingi te mama Deline ba bino Yesu Masiya zaki mutu mwindu boboyi Yesu Masiya zaki mutu mwindu zaki kuna na mbanza Congo na Angola kuna Angola na Congo eza mboka moko na Congo Brazzaville Yesu Masiya zaki congolais na mbanza Congo boboyi do bolinga bolamu te ngaso eloko eza na avantage ya mboka na wana osepela balobi déjà que guerre ezosila totala tomona pe que guerre yango esili tolingi kotala te mpo na nini tolingi kozela te totala mpo na nini totala tomona que guerre yango esili mpo so guerre esili te esika sikoyo biso to baprésident ta yo okende kosinye kuna mais guerre ezokontinue ye mpe président obenga Trump kuna mais tala yo olobaki boye peuple na nga mpe ezotalela nga bato bazokontinue kokufa ta bato wana ba M23 bazokontinue kosala mabe kuna bozomona yango te ke to leto tika to siko bino bolinga guerre yango esila ndeni selon vraiment peuple congolais guerre wana ngesa ndeni toke kobunda guerre wana ngaki eza ndeni biso tokota Rwanda toke kobeta na Rwanda toke koboma pe na Rwanda kuna nde bango baboma biso bien sûr na bibundeli nini ok to ok na deuxième vidéo to suki na o awa na yaki na kolakisa bino ke prophétie osepesamaki déjà makambo ezoleka na Congo eza kaka ya Congo ba politiciens wana et la majorité ba politiciens baza bato ya Kabila la majorité ya ba journaliste bato ya Kabila ba manipuler biso te bandeko nanga ba manipuler biso te accord o eza na avantage na biso so eza na avantage na biso te les heureusement nzambe aza na ngambu na biso soki accord o eza na avantage na biso te nazoyebisa bino heureusement nzambe aza na ngambu na biso. Omoni 30 ans ya papa Simoki Mbangu na prison 30 ans ya guerre ezolobela bato eloko te de guerre oyo esengelaki nzambe il faut asala kaka eloko moko guerre oyo esila na 30 ans oyo esengeli nzambe il faut asala eloko moko sikoyo nzambe soki atali tokende na makambo ya guerre pourquoi Tshisekedi akendaki na guerre te nalobela yango na video mususu en tout cas to bando sala ba video na makambo ba oba ko sepela kolanda nga en tout cas nzamba zwa lokumu mpona bino ba opeto ba mama Deline mambozo beza na sensité yo za mutati Tshisekedi za mutati Tshisekedi problème te nga na tikala ko za mutati Tshisekedi na muta Congo na muta Congo siko Tshisekedi za président na nga na Congo nzambe mutati wana combien de fois ba message bima Tshisekedi azokufa nga moko na ndaku papa data 3 fois ade na monti Tshisekedi ba beti masasi le na yo kaka bonga to sambela pona Tshisekedi to sambela pona yebike ba kabili mutu ba boma ye mais to sambela soki eza na volonté nzambe pona bénéfice ya Congo akufa mais soki volonté nzambe ta akufa te
nazwa ba message mama dina moni pe nzamba na Tshisekedi azokufa ngaka maboyongo na se nzambe na pesi Tshisekedi na maboko na o papa soka kokufa eza na volonté na mais na volonté monguna akufa te na volonté monguna akufa te pe nazoloba ngo kaka lelo lisusu na volonté monguna Tshisekedi akokufa te nga mama dina oloba ngo so Tshisekedi akufi lelo nga na otuna ka nzambe eza nini baluka koboma nzambe mutabatela ye baluka nzamba batela ye siko mutu o nzamba azobatela nzamba azobatela boyoki profesi ndenge alobi alotisaki Donald Trump ndoto nzamba dina alotisaki ndoto atala Congo na tinde pe ba prophète nanga bayebisa ye atala Congo c'est ça ale binyo nanyo ke kotelemela makambo nzamba azosala yango professeur na pe lobi bato wana ya gouvernement bazotelemela volonté ya nzambe do yo po komika kotelemela volonté ya nzambe bachino bazwa richesse na biso Congo ekenda kaka na pasi 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 Rwanda dondwa nango pendant 18 ans Rwanda azwa ba richesse na biso ekenda kuna Tshisekedi akosigna contrat na ye na ba chinois na Macron koloba kutu te nani mutasinya pardon bolimbisi nani o kanambe mutasinya tolobaki te pi toyebaki na biso yango mpenza te tomonika ba chinois boye basigné ba contrat na ba chinois siko apporta nini na Congo na biso apporta nini siko na moment omoni guerre oko ekomi entre ba chinois na ba américain baboma na bango kuna na tiki bino kimia na yesu maseyeza na bino tolobela makambo wana na ba video oyo ezoya tolingi so kosala ba video ebele mingi te kolo aza na biso kimia na yesu eza na moko na moko bolanda prophétie o bo comprendre ngale na pesaki makambo na ote komona mikolo uti oleka ezalaki lokola ndoto lokola ya réalité bato be mama Deline do yo sais que oza pour do yo sais que ozomwaki accord wana ekosala mais donc akona babanda ekobanga bato akabila banda ekobanga accord oyo banda obanga ngo banda obanga moko wana alobi nde eza moto akabila mosusu wana alobi Tshisekedi ndenge aza bongo aza suna opposant te atikali ka ye moko aneutralize bango nyonso oui nzamba neutraliser bango po opposant malonga azaki te na Congo azaki te tolongola Tshisekedi po totene na kota na live mo lobi bobe me problème eza mo moso kuto ndani ngalela problème eza ka Tshisekedi ndalongwa alongwa po tia nani nanga alongwa po botia nani kanani wana botia ye kamere. En tout cas, non. Bakongole to fongola misu. Biso bana bilembo to bondela na makambo oyo. To tika kokolo bake nini te. Buki professeur na babike muta ko arrêter makambo oyo nzamba azosala na Congo azate. Ta monguna satan daza koti kati na batu te akoro eza mabe. Elo nyezo l'acception eza mabe na kationa. Et puis toyoki na basusi musuke accord yango wana nanu bapesi penda ba détail ta bakor ba détail yango bimi wapi na bakabili po bango bazosala bon po peuple congolais telema azala contre Tshisekedi mais ata peuple mbimba to comme contre Tshisekedi mais nzambe soka zana ye mama papa to telemi pour rien po o nzamba simbi surtout nzamba pour tulendo so asimbi mutu na ye te en tout cas nzamba zo lokumu mpona accord oyo nga mama Deline na pambo na makona na yoki onsu na prophétie ndelo nazaka aminu koseka nzamba pambola se Tanya na moni nazwaki on pa na mama Tanya nzambe amona ona ba video tindela kanga en tout cas tindelinga video oyo bande ko na sala video musu na olakisa bino le mutema esaki nga pasi nga binaza ko bunga tondeni po bato nyonso bazaka contre accord contre nga naza pour accord oyo na bandi kota ba différent na TikTok na ota bato nyonso ba contre na kokoya na video moko o pende ondie nzambe mtatinde nga video na ma tala oyo o pende sukula nga mémoire ezonsenga muntu na bite na zana nzela Tshisekedi yende Fachi Beton yende. C'est ça. Oh, non.
Nzambe amona bien kimia na yesu ezala moko na moko. To continue ba video bolanda bolingi Tshisekedi na yebi te pona nini. So bolingi nani na yebi te so bolingi nani bolingi Tshisekedi te. Bolingi nani bandeko na nga. Nzambe aza na Tshisekedi. Siko yo zoboya muto nzambe aza na ye. Oboya muto nzambe aza na ye. Osuka wapi? Bombanda na bino ko se repentir déjà quand bota la vidéo oyo. Pour na lexi no preuve la prière. Le nazo réfléchir ngabite funa sa vidéo. Le na kute na vidéo na nabite funa sa vidéo. Talamba moko. 7 ans na ekotini la nga vidéo oyo. Muni na zui matière na yeli bino. Na yeli bino matière. Na preuve que Tshisekedi aza nzambe mutaza na makamba Tshisekedi wana. Nzambe aza na moko na moko. Toke na vidéo mususu tozo sa kaba vidéo makambo ya ko oyo. Merci.